bana ebele. Kulutu tukutio awa na place exposition ya corps ya Ladi Luya. D'abord na moni retard boy ndenge nini kaka. Te retard te. Biso ba petit na ye. Ba petit à Ladi Luya za biso ba kosote. Bango baza ba petit na ye te. Biso ne ba petit na ye. Ndo moni to ye boye donc makambo bandi. To mamba vie na biso. Bana sikoto uti kuna na morgue ozalaki te ba changer ba cercueil organisation yo za te oza kolobela awa fi. Te. Ezate na koma morgue. Kokoma morgue ne ngola sate bolingo ebele. Wana vie na biso pasi na mutema. Maya miso na kati ya mutema. Biso ba petit to yeti. To kolala wati. Na kolala pala inte vie na nga libanda nga na na pala. Biso ba petit na ye bango baza ba petit na ye te. Biso ne ba petit na ye. Biso ba petit ne to ye. Comment expliquer bino petit na ye 16 heures. Bozo cha bakiti siko na batante yo. Kolanga mboka oyo ezaka na problème moko kaka mitwa bato beba. Yebisanga organisation ne simba kala mboko. Papa wemba kufi batu ba organisation ne simba. Mitwa bato beba mboka oyo batu bakoma na mabumu. Mutu ezaka sute. Batu to mona mitu eza sute. Batu bakoma fonctionner na mabumu. Lobi na olia nini? Bana lobi classe. Kureza te na ndako na somba carburant. Mboka beba mukolo tokozonga na mutu omona mamutu eza pepele. Ya tozo sepela mama ningozo kenda koro ye ezongisa biso na mutu pato koma biso tu mabumu kaka libumu supu na mela supa pigeon ya pakasa ozo comprendre mais akoro ye tozonga na mutu to koma kuna vie parce que les michel internet to le monde entier alors na ye bananu Ladi Luya salisi bato belé. Mais Ladi Luya apesi bongo na ba musicien apesi bongo na ba bato belé mais curieusement na matanga o to mona ya ba grand homme vraiment représentation exatée na lever du corps. Qu'est-ce qui se passe vie? Te bon, qu'est-ce qui se passe? Bandeko tu ya salisa. Lelo bato bana chaos. Bato bana chaos lelo. Ozo on va demander sili via kutani na moment OK manda kabile sili kibudi kibude komi accord domboka eza na bulu yeke moni mutu muso mo banga kobima mutu mususu nini bozo kompa via kuta na moment mais biso ba petit neto bimi toye toza na pointe moni Ladi Luya azali le dernier prisonnier de Mobutu ngala benga ke bongo dernier prisonnier à Mobutu c'est Michel Ladi Luya mais c'est-à-dire c'est un journaliste engagé à l'époque il a menacé le pouvoir en place na au côté à prison dernier prisonnier à Mobutu eza Ladi Luya donc vieux à Trasara Nzela déjà il y a des journalistes engagés. Attaque après, tant que Laurent Désiré Kabila a changé mon système, a soutenu Bango, mais vieux fois Bango, c'est un grand éditeur engagé. Vous avez so moni ba pota na makolo, ba fimbu na Mukongo, via Bunda grand bagarreur, le loi tikeli biso héritage joana. Vous comprenez la presse congolaise, pose la presse moko ya bagarre. Ya bagarre tina suka. Eza presse ite oyo, ba presse mo kaniaka, oteki mabele na yo. Te ils apprécient oh photo tout ça réappropriation mboka vous comprenez so mon batu ba yakité mboko eza ba intérêt ba mon intérêt na bongo sala bongo pas na viete ki ma micro pour ça na côté ki ma micro te ngaza guerrier no ki ma micro na likamu alors oui siko richesse ni Ladi Luya tikeli ba congolais na biso ba chroniqueur journaliste en général richesse vie atiki ba chroniqueur ba nini je crois c'est le travail via tiki travail la kisike Moutoro gagner vino na travail. Ladi Luya c'est l'enfant des pauvres. Il est parti de rien. C'est atteindre les pyramides à migrants. Vous comprenez? Ladi Luya c'est à la richesse à tikeli bisoke. Oko façonner vie yo moko comme migrant. Tatate, mamate, nokote, mastate, yemora tongi leadership na tia comme Ladi Luya. Azara Ladi Luya te. A tongi ango. Vous comprenez? Si le lo comme Ladi Luya. Et le rototike nango yangola. Dédé. Trop attaché na mour ya média. Ngana ebi naza na prison via zo edenga na bimi prison via edenga via zo pesa nga ba papier via zo sakotika journal te via zo encourager nga abioza journaliste oyo petit na sepela na yo o accompagner opposition ulongola mama mbongo na mutu na yo tiama ma Congo na mutu na yo tikala bongo ko changer te c'est un vieux qui m'encourageait tikala bongo so na moi difficulté mona ngai dans na bimi prison via Yambanga 400 balles petit à Rolia, banini talara situation où tinango. Donc c'est pour moi une référence dans les médias nabiso. Moi la mobola comme riche. Ladi est parti d'une famille pauvre et aujourd'hui il fait de son nom un grand nom. Il fait de lui-même un grand homme. Il est parti à l'époque il travaillait chez VV Santerre. Mais le lot il est koufi patron.
chaîne télévision, radio, un groupe de presse. Donc pour l'angai, aza référence, le long dans un journal, aza référence, nga pena comme na ba niveau wana. Télévision, radio, na revaka, na la télévision du peuple. Télévision za na lukuta te. Ils ont ça la télévision film betaka te. Ils ont ça la télévision ma film betaka. Ça faut comment chrétien. Mais yango faut chrétien. Chrétien Zakari. Yom to tangi komonga tangi kombote. Yom to tangi kombo. Ndakina mama fimbo. Na ebité. Mais nga na lobika ka film betaka te. Yom to tangi kombo Zakari nga tangi kombote. Déontologie zo permettre to tanga ba kombo na bango non. To tanga ba kombo ba to ba valeur lelo na tangi kombote. Natangi comme ça natanga ba kongo na notanga ba Félix Tshisekedi ba Mubake Etienne Tshisekedi natangi ba kombote so na ba notanga ba komo na kotanga ba kombo ba to lelo na kotanga ba défunt te ebele baza ba défunt politiquement baza ba défunt natangi ba kombote voilà ba défunt ba kufa déjà politiquement sans capital politique ezate teka la union so teka bo mais capital no mon ndo oza na capital na crédibilité wana koteka ngote soko teki yango tikali mopepe bango bateki yango mpona lokoso mpona supu ya pigeon bamela supu batonda donc vie la dulu ya tozali omona mirador ekotikala malgré absence ya vie média eza ya mutu te c'est aussi une occasion na s'adresse na mutu asakanaka na mbeli olamuki na ntongo okangi RFI olamuki na ntongo BBC ozolala ngai média eza mpona peuple mirador ezali so aladi te mirador ekomaki une consommation n'est-ce pas du peuple congolais donc dans un pays organisé, on soutient le contenu local. Donc, na osenga na bakambi mboka ba subventionner chaîne wana ekoba ti pour les ezali emploi na mboka. L'ADI a créé l'emploi, cet emploi doit demeurer. C'est pourquoi vous verrez ailleurs, dans les États organisés, on soutient les initiatives privées. C'est que moi j'appelle les contenus locaux. Dans la senga na ministre Azoya, ou un rassemblement. On a tout na bakambi ni yodo lobela. Kuko nyongo. Neti te bazotu na biso kezala nani o to fente bango Félix to fente bango Mubaki tozotanga kombote bango ba makasi na poison ba bomi premier ministre na biso asika premier ministre azobima tozosenga ye accompagner moi ba financement mike ba leko bazana ba lembate ba koba na musala Mirador eza chaîne j'ai marqué qui déjà communauté société et ko koba nango tozosenga na premier ministre azoya na lobi Sami te Sami badi bangaza démissionnaire tozo benge mikolo défunt Sami badi banga politiquement za défunt na boy na bomo ya za vie mais politiquement aza ja mowei système a cimetière ya kitambo ozola na ngai wala ba défunt tozosenga ba vivant ceux qui peut Félix ceux qui peut Mubake ke ba miso Daniel Safuinga Daniel Saf premier ministre c'est quoi c'est là tozozela mutu ayebani toki te na bi parfois Daniel Safu premier ministre Congo échangé Daniel ayibaka te Congo échangé automatiquement mais tozozela wana eza makambo basikoti réunion banini mais chapelet kaka pour chapelet mutu ebuki bango c'est-à-dire 5 ans quand même on félicite bango basango kozwa bongo ne marini bodo te wana basango batange bele basambela pe bele ba méditation à danger ba bloquer bayaya bakanzaki soupe kotikala chaque jour sanga boteli bango lutu na munoko oto signer sous réserve yo mboka na yo signer sous réserve mboka na yo sanga boteli bango soupe ba signer certificat de décès sans bayeba ba keite système biki na papier zo bundana char ezongi sima biki na papier zo avancer biki na papier zo bundana char ezongi sima biki na papier zo avancer yango to tina bana na classe tina mo na classe za mwana ngaza ministre mwana ngaza la boy sala ne diamant to ko vérifier place otanga omoni siko kala mboko ezalaki akibudi siko mboko ekomi likamba mutu peuple congolais azela nini peuple congolais ba na diaspora bana poto bana ya Luanda ba libanda ya mboka bazela ni parce que nazo mono bana garantie c'est-à-dire to garantir bango que sikoyo mboka ezui ba pine elinge tambola au garantir bango ni peuple za nesengo ngana lo bano na grand guerrier ya jeté guerrier de la liberté de la démocratie peuple za la nini l'unique source de droit to za na lo na mbongo za kor wana source à légitimité le lo na mbongo za sous constitution baniati constitution ah bon baniati na binope biso to niati ngote biso ko to sauver accord ebimi accord ebimi source à droit le na mbongo za accord accord peuple zelani remplacer constitution applicabilité et remplacer constitution babomi constitution babomango peuple zela applicabilité
accord wana na inane oyo baomona bango ata tokolia deux fois te mbala moko tokolia mais oyo aturo toliaka te mais oyo accord oyo tokolia lipeka soso tokolia peuple azela mamba bien encore premier ministre azobima na bona tanga kombo na pesa koma premier ministre wana pesa bango batapoto baotalo sikoyo te tisekeda ogangela nga tisekeda ogangela seki bango baka mission babokele poison pare matungulu te tobombi ye grand prêtre mayele belé oyo azobima turu atanga penda solo eza te ko te na timolaka diama na kenaka te oyo aturu oyo premier ministre solo na suka kaka tolela vie na biso oyo baza na baranki na vie wana problème na bango mais biso tokoya kolela vie ladi lui ya vie na biso ozo comprendre atako vie pe aza mwa kote wana nayebike bato na bato ne baoya bato majorité ya akomaya na majorité ti viaki na majorité yango tokolela bato ne fo baya nde bayaka bapapa oyemba bon toyebi te bango baza bato basurprise oyo vie mpe batie héros omoni bango bato basurprise barécupéraka okala tokomi na buto ladi lui ya héros so basala yango ezala sentiment trop ezala honneur mpo na presse batia ata vie héros ya deuxième degré po aki héros wana mboka ekoma nango changa batia vie na biso ladi lui ya héros merci monsieur Saf héros merci à la prochaine so batia héros te me baya quand même mutu na bango ti adiaka na bango ti biso toye pire vie toujours po matanga mosusu mpe tokoyaka na biso te yo sikrokaki kongo so okufi tokoya te yo liaki mbongo bamama zigida banini bana classe tokoya matanga bazwaka leson po misu babulaka ndie bakokufa te merci beaucoup bana poto mpe mbote botika pression te bo maintenir pression accord na biso esalama